Eh ba kose langa makamu. Na esaka nzambe akatela nga sembo. Yepe makamu na ye kufa. Okay. Yepe makamu na ye beba. Okay. Ngale kata te ngala na TV nzambe limbisa tete na 40 minutes 50 ans. Nano limbisa ka nzamba limbisa ka batu ponanga. Non non, kundama kende ngaza libre ana kinya na boyi. 2024 na boyi. Nyoso mabepo nanga. Ba kende. C'est ba kufa na bango. Ya ga besoin moi na nzambe. Est-ce que vous na boyi. Pas chrétien non? Na boyi. Est-ce que tu kenza masilika? Asilika oui. Nga kutu na lingi kutu avoko kufo beli na obeli biso na liboma okati na bilamba to moni nzoto. Après quelques jours okena yo. Nazo kosa te prière na nga ngone ozo katela ngesi ko nga liaka kwanga o nga na yebi mutuna makolo te yoke ko sokela nga makambu ko kosela nga makambu ko kosela makambu nga na yebi eloko te. Kendo pema. Ya yo pe beba, ya yo pe kufa. Loba soki na yebi likambu. Okay. Loba soki na yebi likambu. Soko ko kotela nga nganga na yeba likambu. Okay. Mais nzambe ole pa lobiga ga. C'est 77 fois 7. Ba 77 eleki ya, eseleki, eleki. Esili. Esili ekokasute. Mala tuku sambo na sambo mbala sambo eleki ya. Réponse nangeza mutu nyoso to mambia benga la kati akenda. To batandasi pe bazebele. Basali mayele na bango, babeti babuli, basali mayele na bango pendant que baebisaka déjà kalobimisa te pour l'année. Kana tangwa gingombe. Donc ba comprendre déjà. Et yana bi bazoko c'est là. Yana lobi sepe na lobaki. Ona ndima awe sangelote. Andima pe na vai nanga. Analyse ke ezongi je na fandi kimia. Na yebi sikonde na revivre na mokili. Moi qui vérité pe lobi go boma yo gabi. Ngaso ki ko finga nezali yo finga pe na fingi. Pona za na retard makambu te. Okay. Ngam da sali sang la via zate na batate ya. Nana sali sanga. Siko na mona tango étrange. Nga Gabriel na sanga garantie. Moi Gabriel. Nga ina sanga garantie. Moi Gabriel na sanga mutu garantie nga. Ata monga sangi nga yi Gabriel. Elekate na kana mbongo la nga. Nga na te ko senga mutu pia mbongo garantie. Na senga neti nani? Osenga pe mutu te na senga pe sila te. Bon Belleville. Ata mukolo moko tata Belleville. Na sengete Belleville totaki nanga tozo fanda naye tozo tomela tika ko senge mbongo afutanda kute. Na ko sala yango te. Dans la vie, nous sommes là, nous ko sunga ngati ndeni. Na ma problème mo zaina mo. Nini na bala te ko ba sengela ngambongo na bala. Na éviter est-ce que yo binde ko na yo na musala wana. Na bien na couleur wana te. Na éviter soka bandi yango sika. Na ajo. Ko ngana vandi bona ajo ngala banda kilele. Baloki ngate. Na sali yango te toute la vie. Na ko sala ngo lelo. Balika balatisa ye ezala peke o yepe seke ete. To vali na sona sila loba na onele makama mibale watu oboya na biso te. Mais kilele penza en tout cas non. Neti nga na vandi awa. Finga nonga Gabriel wana ndumba boy mais kozala muninga nanga mwasi non. Biso linga babor biso ba biloba misapi wana biso te. Buni na oyoka. Merci qui ça va pas nza. Ba weza kokota ozoko azo sentir que eloko eza kokota. Mana kele kosala makapa kika ndenge nini. Weza ki njoki. Eloko nzamba sali ya bien penda eza na mwana. Ila. Ada kutwa liemboma. Balike ba pekisa ki atali nzamba za mabe atali abinza nzamba za mabe. Mais il paraît que yo pose une amie moko ya lesbienne otambola na mo ebele avec ka comédienne. Si on a sani na pekisa bon conseil te no conseil batu nda. Bon si conseil na cha wanganya. Ko mona ke ko wanganya ona zo wanganya moyena sa tsote mete. Ela kisam na ngona poisa. Na pekisa de mo ça va na kata nzoto ne. Azakali susu na ba camarades te. Uta ko influencer nga pe azate. Parce que trop de camarades de problème. If ngana koko vandi so na ndiko tioli lo banzambe wa notangisa maya misu wanjolela. Avec ça. OK. Na moni ba komba pe a live. Mundu so bengo penda bio lobi na ngai.
Ok. Il y a une vidéo ils ont l'Arabie so mingi. La filmé Riva. Ngam na saki. Yom do salango. Na sa ona mo mobile na lelete. Ma bende soki na longola ki bilamba. Mais comme na longola bilamba na longola caleçon te, ezaka film. Awo bo mona ki caleçon ekwei, eloko esama te caleçon musuna kati ezalaki. Yo so mona na baignoire muta akangi alali na baignoire acheli koloboy, eloko ekota nene. Eloko fo sala boyi. Boye ba kenga na zwa trophée na nini na Viva Riva, mais na kendate. Et ça en Afrique du Sud na Cape Town. Ah bon? Oui. So no sake ça na Cape Town. Est-ce que que Viva Riva ba tala ngona ba avion? Mais bobete la ngoma solo te. Mais c'est quoi? Viva Riva ningi sa monde. Na tableau moko Gabriel Asala. Mais bobete la ngoma solo te. Voilà. Mais ok, bino sosina beza kaka boltoleki ye asala nini muchopi azande kona biso muchopi azaleki asila peut-être soit ça qui moins rare ce qui a le but que bolimbisanga faut toujours pardonner. OK, vous comprendre muchopi azala banda uti ko botati moi batu mususu ba memanaka amemami mais tant peut-être ay ko zonga bi bango so baza ba sœur nanga ye ko to zongi baba ko ba fungwela muchopi mutema bayambaye bayambaye est-ce que siko mam Cécile Bisalo o message na ko finga eza mafinga eza ya lelo te yo moko yebi obi nanga gabi nazo finga mame etalinga te nga na ota ilaka nzambe yambaka muchopi azaka leki na yo limbisa to sami kala mokipo na olimbisa to moni ndeko na so mabidi aza papa likamba pasi na yoki yango mabe na fallait kuna sela minata message soki qu'est-ce qui se passe nini kaka na mabidi bidi ça ni trop gentil na mutu nyos. Voilà, il paraît que Mbasu na Nice izani na Nice kuna oui nzambe na ngai mbali wana bien na batu très gentil respect Aminata azala forte na minute oyo nde muto simbi maki kotika plateau ekoya te po dina ke panzana mabondeli ezala zwa huile d'olive biso mo to tala kuna ya te yo moko mto kolekisa ngape na koko ya kuna pe na sali prière nanga na lekisi pe huile d'olive kuna po tso mtazo bela nyonso etiki ezaka na nka poleli boko ekokipe le c'est huile d'olive na wana te ya gabia mama if love is crazy, love is for me. Mama if love is crazy, love is for me. De bonheur à donner qu'à recevoir. Au Pélina Vida, ce qu'on a banda qu'on a dit, nous faisons pas que ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et Amour et ce qu'on dit sur la porte. Biso ba ito na pays occidentaux, tu déjà que les retourneux ça déjà ba liste au ba na so bazana mo besoin biloko ba na mo besoin. Tu penses aussi na ba na bazana ba parents. Les gens purs et sans tâche devant notre Dieu à quoi assister ba orphelin ba na bazani ba parents. Les amis à chaque an 27. Soki okosala yango nzambe akosepela mpe okosepelisa motema na nzambe congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena boye toye kosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat Vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat Vida jardin dedans esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso babikaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida ifo bavivre. Alors vision na biso ezali pousser bato mosusu pousser bato aider bato surtout beaucoup plus la personne démunie. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te
tosengela bango bambongo na babisi te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa oyo bino susi boza nango mpona kosoutenir bana yango wana nde tozofaire fonctionner eloko oyo. Tomonani le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour hésiter te Robenganga, de éviter Yaka, Orphelinat Vida, pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Merry Christmas and Happy New Year. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year, kids love it because they're expecting presents from their moms, dads, aunties, uncles, you know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year, you know, all those things, but there's a child somewhere. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça que vous avez avec Yves Ipan, tout ça de d'info. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo de ça 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Mama Tumba, donc la première émission pour cette année 2024 avec Yagabi Yango Bandi Marambo. Merci Nanasi qui dit mon thème. Il y a bof nabiso ya bogar bogos nzao donc bogos nzao dans les États-Unis en tout cas bamoti belé. Merci na José Bayi la JB Service agence aussi agence pas comme les autres donc mon thème il y a maman nabiso donc maman nabiso Odile là donc Odile Bayi là maman Odile Bayi là bamoti belé balbi moi si à boss aza boss. Merci. Na mama miti mamote ma tous peuple mbeti no mama Likelemba et bilifu muka fondation tous sunga ba veve na orphelin na bo sanité mama Emilite mamote ma ya motema ya tous peuple mbeti no mama Likelemba en tout cas tous zelaka kandenge to solo la ki mama. Merci na Jean-Robert Kalala les savants de la c'est la force kati motema ya maman Nicole maman na parfaite na Paris et na bo saniote pour prendre du bon en Canada. Mobali ya moi si ya pembe mon ami privé qui c'était mon le futur en tout cas on est toujours ensemble. Merci le sous j'allais dire na papa na biso et Mambeya fondation le sal ici voilà tous en a Gabi tous monde déjà na Gabi merci na Mikaba Jindi to pesi mbote pa Gabi bonne santé 2024 yango. Voilà nous sommes déjà avec Gabi Gabriel Bolembo tous en a auto sur la ebelé pour cette année 2024. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Gabriel Bolembo 2024 yango ekobandi année oyo ezana ba bénédiction belé ndenge ba sibiso et pas ba sana nzambe belé. Alors Gabi boni santé na yo et puis to koti 2024 nzamba zosunga nzamba osunga 2024 na sola ina nzambe na lobi 2024 asunga ngai na ngala bino bosambela ki na 0h nga sambela na 5h. Ah bon? Na sambela na 5h. Olali apo yo sambela na 5h. Na 5h ni na yo sambela. Là na 0h na ba ka gloire à Dieu. OK. Merci ningo koti singa 2024. Après na 5h ni na banisco prière. OK. Na prier banda 5h na solo na nzambe na musi ndako mobimba. Twando bonde na munoko. OK. Biso bima to bonde na psaume. OK. Mais oya jour wana to bonde ki pa na munoko. La musi baleki na bolo baliloba pour na 2024. OK. Vous comprenez? Na yebisa nzambe maloba. Et je nazana kondima ke nzambe akosala quelque chose. OK. Ata nungo ata nini na kobanga te. Pour na biki nzambe na ngazali. Néanmoins a répondre ki yope nzambe. En tout cas azali. Nzambe batela ke nini te azanganga te. OK. Bato bakota ndako nganga ne bakaduku duku. Esa makaka lelo esa makaka lelo. OK. Biso to priaka to yebaka ke nzambe tango lobi na ye ayoki. Ça se voit. C'est ça. Voilà, merci. Tu as le total année 2023. La difficulté ni à Gabi avec Kinango, ou peut-être il dérange qui côté yomoko physique, dérange qui moralement, physiquement, et vous en êtes ni. Bon, l'année 2023,
eloko dérangeaki nga eza eloko liboso na totalaka mbongo te totalaka na santé. OK. Eloko dérangeaki nga ezaki na santé na bielaki tellement mingi ka eloko moko nini tension ekomaki lokola neti ya koluka onire baacéléraki awa monaka puna za te. OK. Mais avec Dieu nzamba bolia onga na sambelaka nzamba bolia Casimir. OK. Abikisaki nga na ba étape nyonso na lekaki. OK. Na ba soins intensives abimisaki nga. Mais na ba soins ba soins intensives babimaki te. Na ba kosila pema esili na tika na dernière souffle. OK. Nzamba zongisi pema mobimba azongi. OK. Si lelo naza. OK. Ozo comprendre? Nde na komisaki nzambe na nga na 2023 na 7 na 2023 kokota 2024 na 5 heures. OK. Na komisaki na munoko na maloba. OK. Te maya miso ezokita. Ozo comprendre? Pe na solaki na 2024 amonisanga bolamu koleka passion na monaki na 2023. Amen. Po soko oyebi Bible oyeba pe kosambela. Soko oyebi Bible te oyeba kosambela te. Okay. Il faut oyeba kosala makasi koyeba Bible po oyeba pe kosambela. Ba parole ezala na kati ya Bible yango nde oyeba kozongisa nzambe na yango. OK. Ozo comprendre? Deuxièmement, ezalaki mpona ba chaîne na nga ndenge ekangamaki ezalaki bloqué. OK. Oyo nasali une année demi nazweli yango ta mbongo te. Baninga baozwa bambongo oyo ezoleka bazokende kozwa me ngai nasala une année demi. Ba chaîne fermée. Mbongo ezoleka te ba bloka. Mais nafutaki ndako. Soki pe voyage na kendaki. OK. Soki pe o essence na tiaki. O kolia chaque jour. Na tika kolia la nzala ta mukulu moko te. OK. Gloire à Dieu. Voilà. Si tout allait bien côté mon biso awa ba accélérer qui tension na yo et mata pour que et déranger yo pe mekenda. Mais est-ce que ezaki na maboko batu o ba accélérer? Il y a bien té. Il y a ba comédien, ezaki nzambe. Il y a bien té papa. Na zo ba bien té. Zaki penda ya kitoko te. OK. Parce que eloko soki eza ya nzambe. OK. Et aux andenge mususu. Et puis neti nga pe ba Gabriel boye. Ba tension po ya kozwa yo eza pe mwa pasi. OK. Mais na ko comprendre que na ba prophétie. OK. Nga na lobaka na mama musika, botu na mama musika to vana mama musika mususu na so ya bosani côté ya moke. Okay, école moke. École moke ka ya matongi. To vana prophète ya ba mama musika aoleka. Wana nga tension te eloko te. Na vivre nga normal ne na vivre nga kaka. Munene pete ni mitende na zaka nga kala. OK. Prophète wana ya apesa mama nani mbote aya pa nga pesa nga mbote. Atika na liboko na nga. Atali mama musika atali nga seki. Ay singa mama obela attention nga bité. Abi na nga déclarer na kata prière na yo. À partir de là banda ko déclarer tension. OK. Et bima banda ko déclarer AVC. Na tali mama musika pa talinga. Akena motema ngabi o lokuta OK. Vous comprenez? Na motema na ngabi o lokuta mais mama musika ayebi prophète na bango abi nanga azaka makasi mais nga pendant que tension est dérangé ngate nazaki nanga bien. Na lobi aza lokuta. Na motema nanga moko mwana isa mama musika. Exactement. OK, pose ayi. OK. Vous comprenez? Mais tala tango eko rattraper nga. OK. Lelo yo nasi mama musika so a se rappeler bien to ina ba tournage na ye ezaka ba gag. OK. Awata ngova na matungi wana. Te azofa na traité to kende ka kusala. Wana sa longwa. To kende ka kusala ba gag. Ba gag. OK. Vous comprenez? Donc je mona ke ezaki ya bien te. Yana maboko ba. Na pour alobi anga bi déclarer ka banda ko déclarer héros. Baso luka ba tia tension na AVC pe memo na liwa. Mais les rakinga nga na bela na AVC te bela na tension te. Ye pourquoi ko bala nga boy. Pe na bela ko na nini nga na sekara na nga na bafuara ba problème entendre ni je na bafoué. OK. Mais est-ce qu'il y a si vite boye? Si vite ma comme ça pas. Po nini po na tchaka na mutute so na tchaka na mutute na bana ko déclarer ka yango pende ba ebisa kanga
M super linga ke yate. Ozomo. Voilà. Ngana kenda hôpital Yves. Babi nanga sucre na eza élevé. Sucre. Ngana zui ba côté sous na sucre. Sucre no eza élevé. Cœur na yo. Ezui ba pota. Par rapport à quoi? Nazo kanisa nini au cœur na nge kozo ba pota. Ozomona. Batalinga babi nanga ba reine na yo. Eza ya kobeba. Oh là. Nga azo ebisa uti. Voilà na 2023 kaka. Ba reine na nge eza ya kobeba. C'était à 2022. C'était à 2022. Ba reine. Reine na nge eza ya kobeba babi nanga te biso to ba vérité parce que to bomba ka souté. OK. Si tu écoutes que na maladie au sida ou nini, tu nga to ebisa. OK. To le ba to comment ko le ba so vérité to bomba ya susu mutu likambuté. Faut mutu ayeba. Donc comment le quoi makambo poto ndenge zala. Faut mutu ayeba. OK. Ah Yves na koti souci. Eh mon abi wana na nzambo ngana sambela. Wana attention ya kité. Wa attention c'est bandit déjà. C'est bandit. OK. Attention c'est bandit déjà kasi secret la attention te. OK. Attention c'est bandit qui déjà rein pe la attention. Ils aura bon mot. Attention à kalié na rein sucré. On faut trouver docteur Mobijo. Aye biango. OK. Ah na je suis souci ngabi et comme sou ba rein. Rein on a ozwango wapi. Soke baby ngalero nyoso. Bela mbongo. Mona fani ngabi ngana za na nzambo ngana sambela. OK. Na melaki lambo chaque dimanche. Souci ninga na koto. Na ke na ngone église. OK. Na ke na ngone église. Na lobi bon tala na ke na hôpital boy. Prophète na so seki. Abi bana nguya te na nzoto. OK. Nguya za te nzamba linga ko mingi. Ata bato bamona ko mabe. Mais nzamba linga ko mingi. Voilà. To bondela. Yves, to banda prière. Bato musu bakufa na malade na bango te. Ba pesi bango. OK. Ba ibi ndenga obondela te. Ba bondela bango ya kubwakela. Abi nanga to bondela. To bandi prière. Abi nanga 10 jours oyo. Comment que on néglige en te to bondela yaka pendant 10 jours. Bon pa koloma futa. Oto pa koloma futa. Bon pa koloma futa tout. Huile d'olive. OK. Ici ben na yelelo ba bondelinga na ye mardi mercredi na ye jeudi vendredi to yaka te pour le lot aux ana culte ya pourquoi? OK. Ba 15h to ana culte. Na ye ba bondeli na eko umela te. Na ye susu prière. Oyo kapé sengeli ya prophète et pas kolo na ye. Voilà. Azo senga. Abi mwana mwasi aza mwasi malamu. Mwana mwasi oboy azo mériter makambo te. Kolo le baki nango linga ke mingi. Dans autant que nzambe bien. OK. Vous comprenez? Prière Yves. Et Sili nini pe ba 10 jours nangesi na kesusu na leki sous contrôle mususu. Ba singa zongo hôpital. Yves na zongo hôpital rein. On a ba rein kitoko cœur. Rapporte ici. Exacté. Docteur, on a vu mais je ne comprends pas. Donc, on docteur, makambo yé a monaki. Na yé a moni. Azo comprendre le côté. Docteur a tout nanga, o sambela wapi. OK. Mais c'était na sambela na bima na nouvelle alliance. Bima nouvelle alliance ngabi OK. Ni na bino za nga pesa na loja. Abi dis à Jésus la merci. Docteur watati le suna kalinganga mingi na ashiji. OK. Alinganga makasi mo mkusebo. OK. Vous comprenez? Voilà miracle. Mama, et si les batailles ba nga kaka non, moi sucre, moi ni barin bongi, cœur et bongi. OK. Wana kutu na beta na pe barin na ba ni cœur na ni sucre ngo pe kara na kipe na ngate na contient na ka vie. Voilà. Na eko yeba ke naza na sucre te. Eto ke Dubai na mama.
ngana yebi tuna mama top abeto liso o mama la tuni ngoza sucre nga bien na sucre e ba tuni na docteur ba tuni ngana anglais ya répondre na anglais atuni nga linga nga bien na sucre wana sucre na sucre baye ba chelo na bango wana ta ko eloko biso ba beta ka iswaka mama zoloba na anglais mama na ba docteur na anglais ali ba ngana zoloba lingala na ebisi ye à répondre bango na anglais parce na Dubai bana eloko machine moko mama ta somba ngo pe belé na sa tia na hôpital na ye bana machine so ba tie o biso ndenge swaka na linga kango te na boya na ba hôpital ndelo kwa aw swaka mais bango so te be tik sikoyo ko motuna bango bo salite tuna matopa wa bisa abi no to stozui et swaka telengi ba pays développé baye batali aisi mama habite asa secrétaire mama singa habite yo za secrétaire habite mama na kana secret makasi mama ebisi bongo bandel ba bandel tuna ma top comme no betelo ba bandel nga 2 fois ka atali babi ana secrétaire natali mama top ma top azuma kamne zo lekate kai ma top na kana secret ya makasi ma top abizo na secrétaire malgré wana nandimi karaté obiso ngamo na zongi chasa fona ya la tester nga lisusu awa ta musu machine na bango di ozo comprendre ngabi ngai na kokoza la divagation boite nga fona na tala source na mboka na biso pa bakoko ozo comprendre Yves to yaki sasa ndeza la kaso moi tension déranger nga na ki hôpital batalinga secret wana achi kaka secret zate siko ezali na biloko liaki ezali na nini na lia nini siko nini ga liaka langa ibinga mikila langa na bangai langa biloko langa la liaka neti lobi na lamba ki fumbo langa na makalingi makayabu oza comprendre donc pono mona ke nzamba azaka na bato na ye oyo alingaka yo ozomona moto wana mabe wana eza yo moto me nzambe oyo asambelaka ayebi ke moto wana ata asali mabe moko ya mokie me au fond ya ye akana likambo ya moto te aza neka moto ya matumboli neti babiso bagabuyele oyo so ozalaki nazalaki moto mabe ive me naza na bomoi te me nasi nakufa kala nzambe pa bomba bata mabe mingi te nzambe omoni nzambe tosambelaka na ba ane oyo nga nasali na mosala oyo soki nayebaki bandako banganga soki nakotaki ba maison mais lelo oyo nakomi mami na succès belo oyo osala ti lelo eloko te yaka bia simba nzambe biso tobotami na bima tokoli na biso tobotami na bima tokoli na bima biso bamemi biso na église papa so aisa biso oyo akoki kosimba bisimba simba ne libo akozwa liboma papa so azolakela biso bongo ata lititi ya gabi osimba te benga mwana so asuka za aya koloba makambo papa aza koloba na biso so tofandi so touti osambela po yala musama biso bolamuki 3h bobandi prière ti 5h so bosisi wana abandi koyebisa abandi kotangisa bino nde boko vivre na mokili pe abandi kolakela bino oyo akoki kosimba kisa sur place abe liboma eloko wana tovanda nango parce que azalaki docteur de la loi spirituelle na kati na bima mais baproposa quand même na kosala yango te nabi quand même ma proposition ya pe ya gabi ozomona babeta pe lisolo ko babeti pe lisolo na bape ozalaka na bango pe etalinga te etali bango parce que nga nayebi ke nzoto na nga osoki kosala oke omekanga okoka te moto amutu ayebi nzoto na ye mais bandeko mosusu baosimba ezosimba bango pe oui etalinga te mais tozotala tozela 20 ans plus tard obanda kaka okoma sikoyo kolelalela kaka namonaka mingi bandeko obanda no kaka kolelalela ebele bakotana badeclare bashite to beza mpe bakisi oyo basimbaka nde lelo il faut kozonga te koya mosusu omona zonga esika okende obandaki okobandela basacrifice te kende pa nzambe kuna yo okobandela ndeni so olingo tika kima pa nzambe kende loba
po bandusu ba komo banga po confiance ba pasteur angwe sila oya ko yebisa yebo ake ko beta ki ko tonga yo kende na ona nouvelle alliance et pas votre mère bolia bonwa ko bomba yo ba koloba te kende na yo pa ba pasteur abima ba koloba te bazaka na bango bazaka na bima bazaba to kwa ba ko ba kimbangiste ba bomba ka bato ba lo kwa bato oya ba pasteur na biso te mitulo kwa ba nyoka akenda to to bongo te to na kata ya nouvelle alliance to vanda wana ok pas pasteur mususe ko sani. OK 2023 et comme il a qui peut sangamawa peut déranger qui bâtiment belé il y a grand frère na yo et il dit que ça qui passe makasi pour la première fois bande comme mon Gabriel est là bien que coup là ba camarade ba ami belé mais coup fait un peu maman alors il y a matin maman tout le monde rappelle na matongela ne on est là qui mais la minute 2024 côté il s'agit biso qui au coup fana ba vérité na yo et puis au tikala jamais ko bomba la vérité alors avant que tout kota wana tout simplement qui par rapport à la rencontre na yo nende kono Gingombe lors ya matanga ya mama Clouti ya Belleville ezaki ndenge ni expliquer biso avant que tout kota na ba vérité ngai peu caché ngai Gingombe moni mutu na mona ngo qu'il faut vendre bien faut comprendre tout le monde. OK ce que je comprendre tout le monde a dit que MK za la raboui na osé lo monte ka MK so nga peut-être na tumoli na luka ke MK so ka sidiki bona kangele kanda te na dit que ngam na tumbola ke Mireille Mukeba vous comprendre na dit que ngam na tumboli MK lera oya osilika nga siko na nga moi c'est comme ça nga siko comme seka donc elle nazo répondre kaka tika na répondre. OK vous comprendre nga vivra bongo na vivra te na vivre na Yves pona luka défaut ne sikani neza na bimisi ça est défaut wana to comme na ba guerre na lingango te. OK so na bi ke ngam na bandi na assumer ba responsabilité na ngai voilà vous comprendre et pas Guy c'est mon frère. OK Guy Ngombe aza frère na nga to bandi musala to sala ka musala Guy Ngombe aza na ba défaut na ye oyo azalaka que azalaka mbangu trop. OK vous comprendre azalaka mbangu trop. Serge pasteur patron azamuta ba maîtrise. OK ayebi ke likambo ndesani boye na nga na maîtrise akobenga pe na téléphone Bijou la reine combien de fois na gafilai aotinde na ka lien so atindi kalien ngamo na tani ngamo na bandi mama so na chrétien te na ko chrétien nani voilà limbisa na bimisi secret auto so na nina kuku. OK mama na ko so na chrétien te na ko chrétien nani limbisa ko kipe no ngate na senge bo limbisi oyoke na TV ta ko vanda finganga ndenge osala be mama to ndebe na sala parce que ba yebi ngai OK azomona initila ko fanda aya na yiko ko sa ne de bananga ibia finganga au mona ngo inutile mais Guy peut-être to fana na ye mingi te ye peut-être a Monica ke no le ko sali boye ngapena ko sala boye atia sali yango mais ngasi ko pananga na osekalanga malgré bo mona nga na opesa ba réponse wala mais ngai na kata mutema nanga ezate. OK vous comprenez na mutema nanga ezala ngote ko nyoka mate je ne suis pas né comme ça. OK na botama motema polele ngala so za rabo nga soki ko finga nezali yo finga pe na fingi pona za na retard makambo te. OK Gabriel ngale nga pe na papa to sili wana to sili na motema pe kiyi. OK na za na retard te Guy wana asala nga boy asala te donc yo za mutu e ko za lisusu te c'est fini e o za lisusu te. Vous comprenez? Nga na za bongo. Je n'ai pas l'état kozwa na haine ya mutu na kokango te. Na botami bongo te. Yo nzambe pa bikisa nga na makambo ebele. Yo tana likambo secret wana. OK. Na koma kaka mai. Pona zwa ta secret ona mela. Na zwa kitana mela ka ta secret lisusu te. Mai. Na mela ka mai. Ozobanga ka secret komata. Ozobanga ka secret komata. Mais tala onzamba salelanga. OK secret zate ekenda si lelo. OK tension pe yango ezokenda malé tension pe yango ezokenda malé
On a comme kaka, sur tension mati 15. Et si on a moni 15, na comme on a tension est dérangée. Mais Nazara katiba 23. Et ça sauté. Et nga 23 na ke wende na zonginda. Vous avez mis ba penser ou bien et l'autre côté, ce qui est bien yaka keye. Oui. C'est quand le bien ya eye. Est-ce que la famille ba tu attention peu madame? Toza ko tuna bango te. Ata diabète bazali? Exacté. Si vous maladie ne plus d'abord. Exacté. Donc on a tanga kaka. Na tanga kaka oyo prophète ba mama museka yebisaka nga wana. OK. Ndena kanga yango. Ndena eko se référer prophète ba mama museka lobaka na nga boye wana ko tout tension dérange nga telo côté. D'abord ça ko resa bibishi makambo. Na bosa la kata na kuta inaye. Na bosa na. Ozomona. Dezele komo baki ba pozenga na nzoto po ememanga na liwa. Benzambo pe na sambela kabi nani mokosi. Voilà. Azana biswa. Toujours na dossier Guy. Beaucoup tani. Ngako tunaibe pete ke belva kufeli. Ah bon? Na ebite étoile mtabenginga. Wana nga nazoke déjà maluku na ba client na ngobinga grand commissionnaire. Ah OK, commissionnaire. Nazoke na ba cameraman na ba cameraman. Papa yo chenga ko tunga munoko. Nazoke na nga na ba client na nga na maluku. Na terrain ya basomba na maluku et puis nazo annoncer na sele 15 sur 20 ezawana. Ba 15 sur 20 ezawana bo benga nga 089 65 61 779. Na sele o bazo benga nga migabe na sele zate sele ebimi. Ba benga nga na chef na kendaki kuna lokwa biki na sala msa malamu ba benga kinga kuna na sele zali kaka na prince. Une minute na prince okomi. Pona mona yinde ko nga Solange Washington Mukwabo à Londres. Akotini langa audio mo pona na takaza ba terrain ba $100 ya ba $100 pa na takaza ya Nina Fachi ezali. Est-ce que c'est vraiment moi $100 20 sur 20 sur 20 ezali. Ah bon ya gabi. Ya kosala ba bilanga ya ba nini ezali. Ezali na kati ya makati. Na kati. OK. Eza na kati ya bato ko vanda to ana $2000. OK. 4 minutes na prince. 3 à 4 minutes na prince. $2000. Toza na 8 minutes $1000. Pour place bato bazo tonga sikoyo. OK. Bana sele kaka. Te na maluku. Na maluku menkao. OK. Na sele rozwa 2000 wapi. C'est les matiti. C'est les ondas qui collent na sima. Voilà. Te sele yango kiko eza na kati ya sele. Kasi kin bato différencier kaka kin colle sele. Voilà, na sens. Merci na maman na takaza salanga pour nous sommes congolais. Alors beaucoup tani na biso na yeko ya kuna si étoile ngana bien en tout cas pesanga adresse sike zali ayesinga na nyanga nga mais nyanga kaka na ngaya fa ibo benga depuis butu na nga na tena ngalo yengi na binibi na ngala butu après na zongi na bo na yeko ya pe wana kutese bijou ya yo bijou penda yo ya zaki o benga tangati na ba kulunu za ngoko kuna yaki station ngoma matao masasi ne masasi ya solo 23 de kenda kuluna 3 fois na hebite rambangwa ange ko babote tiga yango na mona ya moi bato bayaki mingi te bakina kolona mona moni moi désordre moko ni esale mawana ngabi ngana esika étoile nayebi bakoto bien so moni muto aye afandi moko ya bandi ko menacer ye ebandela kolona ngana kei masasi be ngana kei bela lesi atkataka na melaki dene ken na melaka na jimile futi na ko na mona so bien te na binga na kufia na langue te yo kai kwa biero ngami nazo koka sute nazo kona zimele za susute kuluni lokwa na yebi kote wana bango baza so moni moko aye yo menace akange boy babandi koya bokeba nete sula basuka ki wapi ba stratégie na nete sula basuka ki wapi ozo comprendre na kiti la mutuka na côte na siku tumwana so bi filmer ngani na côte na okita azoki kutumwa retard na ina moni ba étoile Guy ba Milo ba bijou la reine ba nati banane na ina pesi mbote na ina pesi pe Guy bisou na pesi pe azui tranquillement ao seka na écoute na pesi pe bijou na kepe kuna na pesi ba yana belvimbote na pesi pe belvimbote na ina zone na place et to la tuninga gabu yele bim to pesi biz ngabi oui otali bien em so moni tenga bito na bona tenene o dingombe na mona tenene na pesi gingombe bizu
acheka nana sala yo labi nzambe ebilo croyant que ngai na koya na kobude c'est mon frère. OK. C'est mon frère. Bosololi très bien. To vandi asombeli nga kutu bambisi mo na linga keleka ka bambisi mo bachaka na banzete boy. OK. Bachaka na bani ezaki toko na mabundu mo na linga ngosi na sima na ndako na kuanga na pilipili. Oh là là. Ezaki toko. OK. Asombeli nga mpe na lena nga pe twani na soko solola nana mone mo désordre na nga bi ya kota na pe na mutuka na kena ngai. OK. C'était ça. Bobongisi pe na ndeko na yo. Na moni pe ba postaki ngai. Bandeko batikena ba rankine wana. O ba mona kiango vrai ndenge même mama Nadia Kotaki o isa bango nini. Ba ba kamona ka bino na ba désordre. Makamba ba collègue ba kota raté. OK. Bino du boko kota parce que ya musana bino. OK. C'est bo moni likambo boko kota ngo, bo sali ba analyse na bino, c'est normal. OK. C'est normal. Mais makambo ya ba collègue abundi, collègue asali boy, collègue asali boy. Yo zo ngo tshongo na kero kota ngo, o finga peut-être Gabriel, o finga peut-être nini, ezara pasi. Poto obongisa na biso kaka, poto abandeko. Voilà, po boza bandeko, ça c'est bien. Makambo kuta grave pe les cartes bongisa. Wana ezelo tenga ku mafinga ngo nazara oyoka langa ngote. OK. Nazara oyoka te? Nazara oyoka ngala. Ngala kala message banda ko melo. Ngai so tindelinga, tele dingo melenga zo fingo na so te, s'il vous plaît. Tindela nga soute. OK. Oh na tala kaka keza, tema di kundu we ya oda répondre kape. OK. Nazuka même nzembo na na TikTok. Pona sepela kana ngalango. Voilà. Osala ba geste tout ça. Na sepela kana ngo eputa basalisa yo. Sikola mona ngo nana ngo salisanga. Mutasalisanga zate. Voilà. Siko ya bina nga baputa basalisa yo na nani? OK. Parce que ozangi reconnaissance nani asalisanga. Na yebite. Nani? Bingo me pas ko saliso. Asalisanga nani? Kana filmet. Kasi te ga lisungi kakati. Kasi na filme kaka so da osalisinga na filme kana bengi na futiti. OK. Bona neti nani? Ngamba salisanga na via zate na batateata. Ya gabi. Nana salisanga. Yo zanga ta. Siko na mona tango étrange. Nga Gabriel na sanga garantie, moi Gabriel. Nga ina sanga garantie. Moi Gabriel na sanga mutu garantie nga. Ata mo ngafandi singa te. Nga yi Gabriel. Il lekate na kana mbongo nga. Na personne numéro bancaire, na personne numéro na banque au bakena ande kwa gabi atinga tinda ta ile solde. OK. Una pesa. Te wana ba yo yiba na TV wana tusi sana no. Te bon personne bongo te, otali ka solde. Po bo pio mbongo te. Ngamo ka funa zwambo. Mais on mi bata ma ndeni on mi sala ni tuzani tuzate ya gabi. Ngana te ko senga mutu pia mbongo garantie. Na senga neti nani? O senga pe mutu te, na senga pe sila te. Bon belle vie. Atam ko moko tata belle vie. Na sengete belle vie totaki nanga tozo fanda na ye tozo to mena tika ko senge mbongo afutanda kute. Na ko sala yango te. Dans la vie nan basunga yo te toloba. Ko sunga ngati ndeni. Na ma problème mo zai na mo. Ni na bala te po ba sengela nga mbongo na bala. OK. Ya mariage. Na bala te? Kasi. Ina bala na ngai nante. OK. Ko bela na carte. OK. SOS nan basala pété. Ti ya nini? Na so beli o j'ai maladie na yo moko. Ina za na carte. OK. Na kokenda ta bimi $8,000 ma denise ofuta. Mais pas maman livinde ceux qui les souviennent wana. Na oui, après saranga. Na wanga nete, pourquoi pas? OK. Après saranga yi. Mais miko be position zo yeba na te ya Gabi. Na la position te oui, pour comprendre. Bota neti abakouk. Neti lo côté mo bangé. Mais le besoin de ma position maintenant qui est à battre. Na lo bakango clair, te na bémission na binoté bébé. Pourquoi vous voyez karabatute? Ba to na liete ko le bisanga boy. Na katia ko le ngata charmo yende ngate. Na moi ya bande ko to lia fumu na makaye na tonga. Ba sepe na fumu wango. Na liete. Lo na lamba ilobit na episode. OK. Lo na lamba ka bloka kacha ya ngombe. Ai, c'est le to kene no vite. Boko kele poste na sisi na keso madeso ba fele. Na kanga ma voiture na pona kede madeso ba feti na bela sepri kaya ka boy. Ça que zo ba na 13h na mona. Na kanga ma na otiki na fe madeso ba fele yo tika ngai. Après la église. Ngo la nga bien na mama top.
Surtout ma top à saler la ma classe, tu n'as pas aéroport. Ma top que j'ai salé na mon écala. Na ok na pas na yata une semaine bonazo. Ah, ils bien dans les pays na ba kokonai. Alors, le gros au quotidien solo ya maman Olive, plutôt et banane. Pour la première fois maman Néné azwa li solo ya maman Olive Limbe qui ndenge. Est-ce qu'on doit encore na musique ande bande ko sima yo kapo moment wana pe na bande ko na Angola loka maman top ando na Angola ba kabeli ba sombeli ba pesi ebité premier appel ya masolo ya maman Olive ya ndenge ya gabi premier appel à masolo maman Olive to ya ko yoke kaka zana ba grand. OK, ba grand comme ba Président Lombe ba maman Chako ba Yandi Mosi ba zofi ba récompense ta bango bien bangalufa ba yangalu papa Masou. Après Mbalio Sombo après na eko yoka ke mama zoluka yo wana ngana zana kati na lunda na saki na Luanda mina bima kimbango. OK, na kipa na kati na lunda. OK, na keteka ba CD ponga za na keteka ba CD na coach pa boss boss a compter ba CD azu ya sombi apesi batu nae nga na bambier prix na bambier prix allez na lekinzela. OK, nga za ozwa bongo na bambier prix bongo ba boss nani kaba kebe ba boss nani ventrier ba boss bazake belé kuna ba muteba ba boss ngasu na ina coach ba boss bazé belé ba maison la ba benga ngoni na bossa ba maison na maison. On se comprend. Nazo ke na okota bazo kotanga na combien autant a bambi ba pesinga na kei mutami mainga na kateli na kei. OK, sikoyo ngaza kina kati penza to leba obenga ke mama zoluka yo moya obimeza yakite. OK, l'état na lukaka na bimaka na lukaka na zwaka avion parce que mai moko boye uta ngole bimati pa na biso eza mba ndre ya sele na mona ngopela kinga kati OK, mai sele mai sele bim uta tiangola siko po e bukana moi jaune po siko e bukana ki. OK, siko foko zela po Angola baza ko biso te ke eloko e bukana bo mba umela te foko c'est ko recours ba ye ba sali yango rapide ezongi ale bozeli to na saka quoi 2 semaines wana bango déjà bazo évoluer déjà na bi abokene se bakata bokende kaka. OK, parce que nga na pa na 4 comme ta ba avion na ba portugais belé wana na ko kango facile. Vous comprenez? Na yebaki un jour na rattraper ka voyage wana to kwa na rataki yango. OK, de bakendaka Dubai mama moko alukaka nga kindi balukanga alukaka pena pakalowi parce que pakalowi na shoga ba utaki na oyebaki pakalowi na shoga ba utaki Afrique du Sud bayaki nani na Luanda. OK, kozonga na bango nde sikoyo babengi pe pakalowi akitaki mbala moko ngasi kwa nazaki musika nde esalaki mwa pito pale. Voilà, et que ça au comme la Kinshasa aux Jésus encore appel nazo na Kinshasa bango pe bauta na ba Dubai na bango nde ko kende Kenya moi muteme swaki yo pe et déranger kinga oui bayana ba biloko et déranger kinga mais siko avec ondima na yeba ka que eza na mukolo oyo bakobenga kanga kaka. OK, bayo benga lisusu nde yango oyo na tokendaki awa ti mama ayebi ke Dubai moko Gabriela Rataka obengela ngai. OK, mayele makasi okutana mama combien de fois mama kokutana naye penda boye ata ba 7 fois 6 ba 7 fois 8 fois comme ça. 8 fois. Alors lelo eza na vérité moko ebimi ou peut-être ko déranger pe batu on a maloba na moko yo moko loba ki okufa na ba vérité jamais ko bon ma vérité. Alors ils ont ali solo ndeko tendresse abeti parmi les solo na kuna lingi oya ya loba ki boye na be na lingi ko ata ko vimbisa ngote ko Yves Toleka na ndenge nini ya gabi
C'est la vérité, non? Nalingi pena kovimbisa ngo te. Nali na kovimbisa ngo te. Mutu nyonso mama benga na kinga kati akenda. OK. Dans cette tendresse makambo. Mutu ndo réponse nangeza, mutu nyonso to mama benga na kinga kati akenda. To ba tendresse pe basé belé. OK. Oh. La tendresse be belé. Mais ya Gabi. Na on la question na ba mama ba vérité yo baka o le mbati ko baka vérité. So vérité ngo yé pena boyoni ko échapper biso. Eza eloko moko na 2024 penza oyo. Na opesa ngo pouvoir te. OK. Bato ba bengi nge belé comme ko répondre te ba mi bangé nanga ba bengi ba soli nanga en conférence pendant 3 heures de temps. Donc on a répondre kapana on a boy. Donc, tous les gars, mais bali bosona mona munzirba a benginga. OK. Abinanga yagabi pour répondre te. To ebele on ni salami pe koma na niveau wana ba comprendre déjà. OK. Donc ils va comprendre. Donc basali maele na bango ba beti ba boule basali maele na bango pendant que ba ebisaka déjà kalobi misaka te pour l'année kana tangwa gingombe. Donc ba comprendre déjà. Donc ezali solo moko bo close. OK. D'abord koseli bo close kaka. Et yana bi bazo kosela yo. Ya on a lobi sepe na lobaki. On ndima awe sangelo te. On ndima pe na vai nanga analyse ke ezongi je na fandi kimia. Mais on a ndeko na leki na. Donc bo tana mnoka close. Leki na bo zala na ye. Et on a lobit. Bo tyango kaka close. Na ibi sikonde na revivre na mokili. Mo kangele kandate. Te yebi kangai. Donc naza na réponse à kopesa te, naza na évolution moko osana na makambo yo te. Moi qui vérité pe lobi go boma yo Gabi. Donc naza na makambo ko sana makambo yo te, na pela dikamba ko bakisa te akoloba te. Donc, ça fait très mal. Alors, Nanya BBC n'a pas comédien et pas ya maman Olivier Lembe. Le pour qui ba ya marabino société. Chaque année, fin, nango, tous à la biso ba opé tous opportunité donc déjà qui n'a 4 tous ba ngombe 4 personnes, ngombe 4 personnes, tous ba soso, tous ba ngombe donc tous ba biloko belé. Par poisson même, tous les enveloppes, $500 moins 519 personnes. Imaginez. On a une déclaration pour nous alors, nous, c'est là que maman a bloqué l'artiste. Cette année, disons 2023, et au tous les cas, artiste est mort à mon maman pour que Azwa, comme maman. D'abord, maman Azaki na fête. Azaki na fête na Dubaï. On va gagner la Basila. Azaki na Baïcha, na ya Sylvie. Basaki na fête bakendaki fête. OK. Bon, pour nangai Yves, omoni mutu akabaka soka kabite. Soka tali pe kolela batune baleli, isa ke ka passe. OK. Mais comme esa punition. Ah, esa punition. Ngana omona ngoka punition. OK. Maman no soto apesa bana ka punition. Soki eza keye zongi nacha nasa nanu boy faut comprendre parce que ngana yebi ke maman wana aza maman moko une très bonne maman motema malamu mais comme biso tozo comprendre te akoki pe opinir biso. OK. Ngai nazomona na ngango tozaka la kati ya punition. Mais bon la punition mi balemi sato batikali bazana maman toloba ndeka biso si la bisalu aza toujours na maman. Soki yesiko azaki na makambo wana te. Kombo de soki ezaki na ngote. C'est ça. Il y a déjà azalaka kuna. OK. On a bango déjà bazalaki lokwa soki 6 bazalaka déjà pas maman. Donc malgré batikali 5. OK. Bazalaka quoi 6 non? Oui. Pour ce total il était à Kanda Chinola Lava. Ezalaki si la belle vie
Nani soso? Si la belle, on dit ma souki on a 5 on a. Bazaki 5. Ils ont appelé Karine Pala. Ah Karine Pala pe. Karine Pala à Kotaka. OK. Karine Pala à Kotaka. Karine Pala pe na moni à Tikala. Batika 4. OK. So na yazo boma baninga. Et pas maman. Na waye bandeni. José Baïla. Nato solaka na bana ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. E koma kate. Me baza ye kuyiba. Ah na rembe na rembe. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokokela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo veloza na tela baza point noir JB Service ezali soki baneke angolais nali te angolais JB Service epai eza musika ayebisa oke moto boye moto akoboma bino akoloba te mais moment moko ebimaki awa kinga ndimi tosalaka baliste pour ke baartiste bakenda ebi te ekama baliste euta pa mama ye moko ok moto akosa bino te euta pa mama ye moko peut-être so bapesi yo liste yo pobi nga mpe na bamba ya ngai lokola nga moto nabengaka oki mpe kobamba ya yo mais nayebi ke liste mama ye moko moto asalaka voilà bandeko baotala yo surtout plus mama Olive lembe koyebisa ye nini tomona mpe mama top aleka na écran aloba sila bisalo totikeli yo te siko problème ezani mama Olive na yo siko problème ezali mama top alobaka yango mais pourquoi kobimisa yango kaka ntango ekomi na décembre nakondana bato babimisa nani video wana bato baya kobimisa na nasepela na bango te donc baza bato moko oyo batumbolaka makambo poke mama benga baartiste te ezaka baanalyste ezali nani yango babimisaki mpo na nini aloba yango déjà c'est le cas pourquoi koya so kokundola yango ntango bomoni décembre ke mama bengaka bato seke mama atalaki te akotala mpe na décembre kitoko te moto so akozala atalani yango te ali boye kokundola yango boye kotia yango donc bino nde moto bosala mabe swana mama atala ce n'est pas normal te nga na swana mama te mama ye moko ayebaka na mutu na ye ai tala mama wana elle sait gérer makambo ebele so bosolola na ye okokamwa aza na banzela ebele aza na mayele mingi et puis koyekanisa te soki apromettre yo ke ivi pane zela na mai na kosala boye kokala te kabosani konyokama te vandaka na mai omona ye
Ok. Si vous avez un maman, vous allez la soucier pour la nini. Au bandaki déjà fondaki penzela bien, ou ya Gabi, ok Dubaï, Ozongia, ou la chaînette qui toko, la boucle d'oreille qui toko, mon sol. Eh, amema kinga na Dubaï. Dubaï nanga na kendaki. Dubaï nanga na kendaki eza azongi singa na Dubaï oya lukaka. Moto ya lukaka lokola nga azate. Rattrapage. Vous comprenez? Ok. Azongi sa batoke Dubaï a se référé à Gabriel Faka kende a rataka. Ok. Nda benga kanga. Menga za na boîte na banga ba voyage te. Ok. Mukole ko senga ke oh bon voyage au pays Gabriel Azar. Ma bezate. Ok. Mais tu vois que tant que na Dubaï, il y a li solo beti ya maladie de bangsa maman li va bi Gabriel Sotamboli na yeli susu. Aya kolelo wa tension ko essayer Gabi wa. Jamais. Jamais bata tension ko baza pe kune belé. OK. Jamais bata tension baza kune pe belé. OK. Voilà. Bon na vivre boy na kufite na kufaka so tozana e. Non. OK. Bata maladi baza batambiso so totamboka totamboka na ba tension na biso na nzoto. Ozo comprendre to tamboka na ba tension na biso na nzoto. Bo lingo bakeba nyonso basala kuna tamboka kufate. Baza na bango. OK. Voilà. Maintenant l'isolo ya ndeko Linda coach Linda. Asali soni. Na ndeko Sila Bisalo. Na ebité. Babeba ni. Sokozi nouvelle. Na ebité. Bako tambola ensemble bango mibale bale comme ça lobi moi balele je sais pas est-ce que vu j'ai une nouvelle wana bato bako panda sango Linda ndeko Sila Bisalo ndiye mama solo moko akati za na kati kwa je sais pas yo ebeli Sila la gilele bon ils ont réseaux sociaux ndenge ils ont bimisa ndeko na Linda batambole bakia bato babi bamoni bango clair te baza balele na bareseau sociaux lelo ezoloba bandenge wana nayebi te est ce que yo yebi ndeko na yo na mosala wana nayebi na couleur wana te nayebi te soki bandi yango sika na age oyo okoyanga na vandi bo na age oyo nga labandaki leli baloki nga te nasali yango te toute la vie naya kosala yango lelo aza mwana na ye aza mwana groupe na ye soki abi atambola na ye mabe eza biso omona bango batambola na bango 4 5 baolanda bango na nsima kata voiture baotambola baza bana na ye basalaka mpa na ye yo ozwi makambo yango wapi na mareseau sociaux otali te atali te fokotara fozongela natali te eza na makambo ezolobama ebele ezosalama mpasi na batelebi na biso alors nayebi te ya Gabi ntango ozolobama maboye toujours baartiste du jour au jour makambo ezobima ya bakozwa déjà courage ya koloba na moto aza lele nayebi te ntango yo ozoka makambo maboye balika balatisa ye ezala mpe ke ye mpe seke te tovandi na biso na Sila loba na oni makambo mibale watu oboya na biso te mais kilele mpenza ntuka non neti ngai na vandi awa finga nonga Gabriel wana ndumba boye mais kozalanga moninga nanga mwasi non biso linga babor biso babiloba misapi wana biso te buni na koyoka bao eza kokota ozokosentir ke eloko eza kokota manakele kosalamaka bakikika ndenge nini oyo ezaki njoki eloko nzambe asali ya bien mpenza eza nango wana ada kutu alie mbuma balike bapekisaki atali nzambe aza mabe atali nzambe aza mabe akota alobi oh makambo be pena Seigneur tikanga tranquille kolobisa nga sulte merci Pilagide ça bon frère biso bambote belé quoi aux États-Unis ada esa banza kolobisa nga sulte yo préféré no bon yaya pesa boro za bon wa makamni susu makamni wana makamni OK couleur asila yango wana te OK mais déjà ba proposeur pe ebele nga kutu na ba coiffure na nga wana ba kokata basuki ba déjà ba kumba ko kansela nga
mais bato bango le bavandi bazongi babi yete batali pela babi yete. Mais ce qu'il est là mon théâtre c'est comme si s'il a mon père depuis une société un bagarre à dénoncer. C'était bagarre à dénoncer mon tout pe aussi la PTP si la rapé bongo te faut ko ta ba prière. Ils a déjà des mois ça fait na 4 na bino oti kango bongo te. Maman ensemble là, c'est maman ensemble. Na bi 7e yom to bi 7e dépôt loba ke bato batiki. Yala mi mususu batiki yo bazana théâtre. Ezali kama ba prière. OK. Ezali kama ba prière, ezali kama ke bon, en tout cas, nazo tika. Il faut qu'il y ait un na mabondeli. Ba benga na yango molimo wane kende. C'est ba benga yango na mabondeli te kende te. Eza déjà sata sa fa na kat na bino. Sata sa lié bino, eza eloko moko eza fort. OK. Eza Sodome et Gomorre. Elle kamba osaka na ngote. Elle kamba osaka na ngote. Eza jeté. Yom to va na ndako oluka ona ke koma le ko mekate. Eze eloko moko mabe eza milimo moko déjà efani na kati ya nzoto ya mutu. OK. Ya kitoko te. Mais il paraît que yo poza ina mi moko ya lesbienne otambola na mo ebele avec ka comédienne. Si on a sani na peksa e. Bon conseil te ni ndo conseil batu na ndako. Bongo siko so na cha wanganya. Aye ko mona ke ko wanganya na zo wanganya moyena sa tsote mete. Ela kisa mina ngona poisa. Na pekisa e de moi ça va na kata nzoto ne. OK. Malgré na olobani ke makambo sa eza malamu te. Siko na osani. Parce même une église là no bolia ata. Na même na sima de bobela ke mema andi mape ko lingeti esila. OK. Parce que yo zo mona ngweza bien. Zo mona ke bakabelinga $500, bakabelinga 2500. Mais tika pe otongela mutu atanda kute. Etika ko somela pe mutu lopangu te. OK. Mais yana bateau yo mindele basala rango ba bénéficier nango. Mais biso na kisasa to sala rango pour rien dans les vides comme ça. Dans ces propositions mondele $100,000 ya gabi. Ngai na zo ba proposition Yves. Moi Gabriel comme je suis là boyo karangai. OK. Yves na zaka tranquille na 500 francs. Au moins il a 500 francs bon. Na za poser. Na kimia. Vous comprenez? 500 francs na ngana na oliango avec Jésus-Christ. Na kati 200 francs na tie makabo na église. Na kati 100 francs na tie lambo. OK. Na lobi na nzambe liloba. Molimo mo sante zo pesanga kimia. Na vivaka na kimia. Omona ranga te ba na zaza na batu pembeni nanga ba influence na sala rango te. OK. Et puis na zapela ba camarades te. Ozaka lisusu na ba camarades. Na zaka lisusu na ba camarades te. Uta ko influencer nga pe azate. Parce que trop de camarades de problèmes. OK, pas camarade de MSA biso eloko moko bimite sala bo okenda ko be moteme ke muduku duku muso azo biso bongo atika sala lolem. Yo quand to kola yo sali yango na volonté na sala volonté na yi. OK. If ngana koko vandi so na ndiko te oloba nzambe wano tansama ya miso wanjolela. Avec chaîne. Na bandi kaka ko biesa bato ne kola sabato ndenga ko bondela a omonde ba bundisi chaîne nanga. Bato bakomi ko benga nga kuyela solo tande ula senga ko bondela obeto pikola ba milimo na biso tala makamto moni tala boy. Ozo comprendre tala boye. Ozo comprendre. OK. Na moni ba komba pe a live. Mudu so benga penda bio lobi na ngai. OK. Na lobi na olerni. Na maîtriser yango bio so mona sasa banaliser aki mutu bolo ba benga kinga bina ngaki na makamna lobi na na sa analyse te na comprendre comme na zana molimo mo santo kati nanga na yebi eloko ni ezo beta. OK. Jusque là na tu na verser ozo lo bata hein. Pona asio bio roté ya biso parce que tu vis te na roté ya bino te na bina koko te ya yo oye to fai na on dit ko te ya yo na la kiso ndenge ko bondela o bandolela. OK, yana bi verser. O mona ke te nga otu na bongo te. To sa défi te. Voilà. Wana ko le banzan basala lango défi te. Donc pour le vexer avec mon défi. Te o ko lo balanga ngo bongo te na façon yo ke nango. Parce que auto stozo ba goto ba makambo nzambe. Donc nzambe ba tiola ke te ya lo ko obisa ditio. Tu vois marqué la bon pour vexer. Te na keno kitoko. OK na bien. Ça c'est bien. Alors tout le monde qui est dans souka ya Gabi. Tant on bâtiment solo nous surtout bâtir biso c'est synthèse. Ya nyonso e salami to pe kendara e salemaki na musa na bino ya théâtre
côté talimi plus balele. Mais il y a une vidéo ils ont l'Arabie so mingi. Il y a filmé qui va. Ngam na saki. Yom do salango. Na sa ona mo mobile na lelete. OK. Izaga moi. Oui. Que y a l'habitude. Olanda ka pe mbongo te. Mais ça filme. Filme. Mais est-ce que pratique na sala ka filme. OK. Pratique. Ma bende soki na longola ki bilamba. Mais comme na longola bilamba te na longola caleçon te, eza ka filme. Pratique wana ndeza ebima nango. Même il va filmer na biso to sara na Congo. Au moins mutu balali na mobile na mbetu ba ochape yango wana ka vivre arrive. OK. Obi ke to ka sango pratique salima penda. Et le pratique ata moko te sama ate pa mutu moko te bo mona wana pratique salama te. Awo bo mona ki kaleso ekwei eloko esama te kaleso musu na kati ezalaki. OK, double. Eloko esama ya mabe wana bo mena sa pasha eloko esama ezate. Yo so mona na Benoir muta akani alali na Benoir acheli koloboy eloko ekota nene. Eloko faut ça la boîte. OK. Faut pas comprendre ça. Merci qu'il a dit de bonne émission le gars ya go. Kasi na zo bana panza vérité te. Ya ngona. Kasi. Juste to ye bien ngoti. Kasi. Mais même ça on ngamoye bien. Na mema pe na assumant parce que ngamp na sala yango. Pendant que na yebi na sala eloko mabete, eloko muka grave na sala wana te na kipa pete. OK. Yango biso plus ndumba pena considération wana pena. Bobeta masolo ya mutu boye asali filme boye. Est-ce que boye ba kenga na zwa trophée na nini na Viva Riva mais na kenda te. Et ça en Afrique du Sud na Cape Town. Ah bon? Oui. Bon obeta rali solo te ndenge no. Et biso ba ta obeta te. Ah ngana so ke da zakana kimia yo kate. OK. Ce trophée na ya nini? Par rapport à ya muso no sake ça na Cape Town. Est-ce que bi ke Viva Riva ba tala ngona ba avion? Mais bobete la ngoma solo te. Mais c'est quoi? Viva Rive ningisa monde. Na tableau moko Gabriel Sala. Mais bobete la ngoma solo te. Voilà. Mais OK d'accord. Bino sosina beza kaka boltole kiye ya sala nini mais bobeta ka mutanu muna ka beta kaka sai. OK. Sai comme ta beta ka bobete li solo Gabriel Viva Rive bobeta ka ngote pourquoi? OK. Mais aucun n'a tendance nini ma trophée on se dit que nanda kwa ngo sala. Ngesa kitoko. Ba négligence ikakati. OK. Ba négligence ikaka ko zoma kambo sérieuté. Nous on cache bien. Kasi bimindele ti po mona bo na zo so ngela à travers de na yebi lumière. Yango il s'est fait avant. Bozali banda be bache en plein mois il be bache no lumière. OK. On se comprend en plein mois il bache no lumière. C'est le film avant il se retourner. Na tourner. Hein? Nazart, oui. Na tourner. Na gaita za yimo na mke, lelo gaita koli. Gaita koli bike mama na musa saka yango wana. Amoni bina so. On a sal na ngelo côté. Ateza yango ya lokuta, mais comme ça va considérer vrai hein. Ba considérer na bango, bonga sal. Yoga mbongo na. Sal. Te, ngaka mbongo na ngate, ngai na sala musala na ngai. Yoga musala na. OK, bien compris. Merci. Alors tout le monde chité na biso, lisolo ya ndeko na biso Rosine Muchopi. Asesoni. Lelo ndimi na quand même aleka na SB alobi alinga bongisa pe na ndeko ne sila. Aleki. Asali film hein. Te asali émission moko awa, je crois bien na Nushka. Alobi ndimi na ye. Mais Muchopi azande ko na biso. Muchopi azaleki asila. Muchopi azaleki na nga, Muchopi azaleki na biso nyonso. OK. Toboya yete, peut-être soit ça qui moins rare. Ce qui a alobi ki bolimbisanga. Faut toujours pardonner. OK. Vous comprenez? Muchopi azala banda uti ko botati. Auto bota mona moi si félicitations, fona ki kotala ye. OK. Ozo mona, fona ki kotala ye. Aza mona moko to ba ne pas majeur, mona moko respect. Tozoza na Muchopi wana, mutu mutazanga mabe na yete. Moi batu mususu ba memanaka. Amemami. Mais tant peut-être ayeko zonga bi bango so baza ba sœur nanga. Yeko to zongi. Ozo comprendre? To yamba e. MK bo yamba Muchopi. Hein? Pazuma.
na moni titre moko tindelinga wana deja oya muchopi soko asali nini apa azuma boyamba muchopi azande kuna biso OK azande c'est comme ça okende te azala kana biso ti ezala ne sincère hein te aza sincère po ayebi peke abaku pe bayaka mabe OK ayebi te MK na soka cheli okiti alelisi bato combien bo benga na téléphone ah bon MK mona mabe ah azala boité hein je l'avais pas connu comme ça donc elle a changé totalement mutaza ko beba boy alors il y a Gabi ouais tokono sur suko penza émission na biso en tout cas baba kuku bafungela muchopi mutema bayambaye bayambaye est-ce que suko mam Cécile Bisalo o message na ko finga eza mafinga eza ya lelo te yo moko yebi obi na Gabi nazo finga mame etalinga te nga na otayela ka nzambe yambaka muchopi azaka leki na yo limbisa to sami kala mokipo na olimbisa to so bito tanga bato basala biso mabe o aso ko mabe na butu peut-être yo yebi ete OK mais yo mona omonika o alo afingi yo na moni na nyoso ka to limbisa kaka est-ce que alimbisi na yebisi la olimbisa alimbisa OK to moni ndeko na so mabidi aza papa likamba pasi na yoki yango mabe na tali yango pa ese lobby to kwa na zawazela mai biso mai aka butu iner OK to kwa na vana na wazela mai bima na otala ngabi fallait kuna sela minata message soki qu'est-ce qui se passe nini kaka na mabidi bidi ça ni trop gentil na mutu nyos voilà il paraît que Mbasu à côté moko ake na Anis ezani na Anis kuna Nzambe na ngai mbali wana bien na bato très gentil respect c'est quoi en fait ezani ni et où tu vois puis n'était solita on sona minata na hebite na non na benga minata te na obenga e était na uche so uche église na obenga e OK il le bas na obenga e pour encourager les connexions vraiment Aminata azala forte na miniti oyo nde muto simbi maki kotika plateau ekoya te po miaki panzana mabondeli ezala zwa huile d'olive biso moye totala kuna ya te yo moko mto kolekisa nga pe na kokoya kuna pe na sali prière nanga na lekisi pe huile d'olive kuna po tso mto azobela nyonso etiki ezaka na nka poleli boko ekokipe huile d'olive na wana te ya Gabia ti wala ko pila c'est le komi ko linga bilonga ya muninga yo kesi baleki na ngai ki pakate siko yene na système na ebika obika yo tie huile d'olive simba mais oui et maladie wale bonga mama boso za musala nzambe kasi musala nzambe ça peut aller mais ils ont vraiment des limites mais yo siko gagne c'est na misère na ka galerie na misère na ka galerie donc nazana konzima ki akobika parce que azala pena likamba mutu te asekarane kaka bata bongo po bazuta zoye za pasi to sa to tema na mabondeli esala nga mabe makasi mais nzamba azana bomo ntasali ebongo neti nga 2024 nga bato nyonso mabe bakufa na bango titi bakende Yves non na ba songi te songi azala na ye songi eza tongine ka yo asali yo meloko te atongine ka yo bato mata mabe ya komema bato na banganga kobakela babato ma maladi kolingaki alingi kaka yo fo mutu nekita na se bango nde bakufa batikela biso espace bon o baboma bakopa bato kobebisa bato barelation kasi bango mpe barelation ekufa yo kasi kokufa ngo ezaka ya liwa o batio na cercueil te ya yo mpe makambo nyonso tu mpe kufa po yo onyokolaka bato yo olingi motu azala na relation tolingi ka yo nde yo ozala na relation olingi baninga bazala bien te bazwa ta infronté
nzambe alola ya 2024 yo pe ya yo kufa. OK. Surtout bakosela ko makambo ya kabisa ko noni. Bakosela nga makambo na esaka nzambe akatela nga sembo ye pe makambo na ye kufa. OK. Ye pe makambo na ye beba. OK. Nga leki kata te ngena na TV nzambe limbisa tete na 40 minutes 50 ans. Nano limbisa ka nzamba limbisa ka batu ponanga. Non kundama kende nga za libre ana kinya na boyi. 2024 na boyi na bandaka na 2023. Au mois de début avec 2023. Na zongi selo ba nini nga tumba to za ko tourner na mbinza. Na ba kinzambe 2023 otokoto. Nyoso mabepo nanga. Bakende. C'est ba kufa na bango. Ya gabi uzo mona na nzambe. Est-ce que vous comme na boyi. Pas chrétien non? Na boyi. Est-ce que tu nzamba silika? Asilika oui. Nga kutu nalingi kutu avo kufo beli na beli biso na liboma okati na bilamba to moni nzoto. Après quelques jours ok na yo. Wana eza ba mal. Prière na nga yango wana na kosate. Nazo kosate prière na nga ngone ozo katela ngesi ko nga liaka kwanga o nga na yebi mutuna makolo te yo ke kosokela nga makambu kokosela nga makambu kokosela makambu nga na yebi eloko te. Kendo pema. Ya yo pe beba, ya yo pe kufa. Loba soki na yebi likambo. OK. Loba soki na yebi likambo. Soko kokotela nganga na yeba likambo. OK. Nga pena za na nzela la kota ka banganga. Nga pena bwakela ka batu maladi okozwa ngai. Mais soki te. Soki te maloba na soto na pouvoir. Voilà. Okipe ko tsanzambe te mais maloba na moko esali musala. Ça c'est vrai. Nzamba pesa biso pouvoir to yeba te. Aloba na biso ko nyata nyoka tango yebi kombo nanga obika. Sanke pole ko nyata nyoka. Jésus azawana te. Omona ka muselu moko ke yo l'équipe. Emso moni pété. OK. Mais nzambe ne pas l'obiga ka. C'est 77 fois 7. Ba 77 eleki ya. Eleki. Esili. Esili ekokasulte. Eleki. Bala tuku sambo na sambo mbala sambo eleki ya. OK. Voilà, et comme ebele. Mani loba na ba fan na onyo surtout. Ba abonné na ngai ya tumba. Na lingi bino mingi. OK. Kala mingi te na baki na lancer chaîne mususu. Mususu. Na fungwa su chaîne mususu. Ba s'abonner. Je crois que na opesa po uzanoka peut-être bolimbo officiel. OK. Donc na comme la chaîne mususu. Na ko gérer koto ba film, na ko gérer koto ba émission. Ba kolamba ba nini koto ba film. Moi ba mbote numéro de téléphone. Ba mbote na na PC. To ça sous na nini oyebite dans thème obijo ebisiote. To so banda le 1er. OK. Le 1er février, si le 28 février. Porte ouverte ezana nini na galerie présidentielle. OK. Na galerie présidentielle. A consulter batu banda tongo Tibutu du 1er au 28 la galerie présidentielle. So comme la galerie présidentielle au Mathieu Escalator. Au tani na droite na yo au mona bakomi CPDS Docteur Mogiju. Au côté na porte wana au mona babilongi na biso ezana ba mama chako ya ba isobi. Au côté na porte wana au mona pe escalier monsieur ezana mati so escalier porte ozo mona kan escalier na wana au côté wana. Docteur Mogiju azo consulter. Au fele savon pe au fele. OK. Savon au fele. Akalmi na maladi ya pesio kisi osombi kisi na yo babakise liyo savon fele. Na ozo iblo na bonane watinda ki. Na ozo iblo na bonane. La pe na zo. Bonane. En tout cas bobenga ngai Teresa na tele bakati 15 sur 20. Bakati ba 15 sur 20. Bolibobaki na Gabriele bipe kozaka soko bengi na tele zate. Ta ba benga boye likukuma. Na tele terrain ba terrain ebimi. 15 sur 20 bobenga na privé. 089 65 61 779. Ba terrain na biso nana ta casa ezali $2000 4 minutes na prince 8 minutes na prince $1000. Bobenga nga bokozwa ba terrain na bino. O commissionnaire moko monene automatique. Commissionnaire monene. On mot na dit 3 personnes hein. Mi bangé na nga kaka. OK.
Batoba ba Chuchu Luambo lelo. Mibangela nga kasi bango na kasi biti mibangela. Ba Chuchu Luambo. Yo lego koma la combien? Chuchu Luambo mama présidente na pesi mbote na pesi pote na Sylvia Kake na pesi mbote na Mimi Ngwango na pesi mbote na ngai lisusu na Rolima tout à charge na pesi mbote na ngai lisusu na Marlène Bile na pesi mbote na Mariam Vargas na pesi mbote na mbete ya ngunda songa mbili babeta kalikofite ya Gode Chumbu ya ngai ya kati mama na Glody mes condoléances na pesi mbote na ngai na Juliana Thomas na pesi mbote na ngai lisusu na Rolima tout à charge na pesi mbote na Yaneli Tela mbote boze bele na pesi to bambote bino surtout bambote bele nzamba sana bino nzamba batela bino na 2024 oyo makambo ezaki okangama efungwama voilà. Merci, c'était là ya Gabi Matumba. En tout cas, c'est vraiment une joie à vous appeler parce que avec lui on a toujours été au. Merci na MK, merci na assistance na yo Mikaba Dine de la caméra, merci na banderon sur na Yves Pan, toujours qui est toujours molo bisona bino Ikoko Kendo. Ne de sona le bien bien Ikoko Kendo. Voilà, ça c'est bien ainsi qu'il a quitté Marambo. Merci beaucoup Nopson Zao. À la prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Merci. Ikoko Kendo. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso bundela nga yeso longisa nga yeso
bibia bisenga senga nzamba londa nalemi bibia pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalemi bibia bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chilo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Olayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Olasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembe nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembe nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.